losako bandeko boye bolamu na chaîne na bino Linga Moninga Télévision LMTV. J'espère que boza malamu. Nayebi ete ba abonné na nga balinga mingi makambo ya musique. Nga pe nalinga musique. Mais kasi YouTube ba droit d'auteur ndezoboma. Ba droit d'auteur ndezoboma. Ata musique yo moko osomba na Apple par exemple. So mekika kucha droit d'auteur. Donc basi basubisi nga maele do yango nayebi te na sasu ndenge nini. Yango nazotiela bino lien ya WhatsApp nanga kuna nde tobanda osala ba musique nde tolingi. Ba rubrique na biso musicale tobanda osala ngo kuna na WhatsApp. Donc hésitez te yaka na créer groupe tobanda diffuser ngo na groupe wana. Mais si nasali pe chaîne ou ba chaîne ya WhatsApp nasali déjà chaîne moko na komboka ya Linga Moninga Télévision LMTV. Bokoki koya kuna koza ba followers pour landaka kuna nde na ndotiela bino penda ba musique pour kuna na WhatsApp makambo droit d'auteur ezate. Kasi na YouTube droit d'auteur ndezoboma biso. Na yango soki par exemple na ene eloko moko que musique mo ekota na kati tokolobaka kombo tokotia yango na vidéo te mpona koevite ba réclamation des droits d'auteur. Donc na chaîne nanga ba vidéo on atikeli bino wana eza ba musique onga mona somba na Apple donc nazomeka so na meki na moni ba réclamer te nde natiki yango wana na ligne nyonso bomoni etikali wana eza o ba réclamer te so bomoni na longoli vidéo eza po ba réclamer yango. Donc na ngana abana na banda vidéo oyo na expliquer bino pona moni onze bolembi nzoto bolemba nzoto te eza nde YouTube mutu alingi bongo. Lelo sikoyo tozokende na ba conseil kande ezalaka mpona lobaki chaîne oyo ezaka musique te topesa pe ba conseil eloko so ezosanga mpasi na motema mpo so tokomi na niveau ya conseil bato bakimi bozotala su vidéo te mpo kuna musique eza te conseil nde conseil bokimi. Ok, conseil eza important na vie mpo makambo tosalaka mokolo kokufa bakojuge yo siko so yo oyokana no conseil te obongisa ndenge nini mpo okelela te mokolo yango mokolo kokufa. Bon quand même nga na oloba na nga mpo eza lokwa don epa na nga kopesa conseil na bandango bomwana na bandango ntongo nde kino alobaka yango lelo mpe na yesu na conseil na obanda conseil na nga na mwa anecdote moko. Ezalaki mokolo moko couple moko eyambaki mopaya ya mwana mobali na ndako na bango. Bayambi mopaya na pe bien balengeli ye bapesi chambre place ya kolala tutu basololi base remémorer ba souvenir ya kala ambiance mpe nde ezalaki kitoko elekaki bien vraiment très bien mpo oyebi soki boyambi mopaya mobali bon bapapa motema ezala nango okita mpo ayebi ke mwasi na ye quand même akogafe te. Mais so boyambi ya mwasi mama akoma panique un peu quoi. Bon 3 jours après papa ndako amonaka mwasi na ye akomi kosokola mobali yango makolo na citron et pourtant ye moko mokolo mwasi oyo abimisela ye mpenza mbongo nanu banika ye makolo na citron te. Papa ye juste bien mwasi olikamu nini mpe azonika yango na présence ya ye mobali na salon aniki makolo na citron mpe na bolingo nyonso. Mobali azangi nona likambo aloba azotala na scène esuki bongo te mobali yango ake na douche kosokola mwasi azoya na porte azobana ya koniko mokongo eloko wana ye moko moto abala ye na mbongo nanu basalela ye yango te. Topesa suite yango prochaine fois.
Donc ezali nango anecdote, ezali ka anecdote mpona introduire sujet na biso ya lelo. Sujet na biso ya lelo eza likambo mopaya. Likambo mopaya nazoloba ngo na deux volets. Volet nano ya mboka. Na mboka na biso tolinga, bon c'est vrai, toza trop ba hospitalier, oui. Tolinga bapa makasi, oui na boyi te. Mais kasi est-ce que ezonue biso te quelque part? Mponga naza moto na vanda na tala ya société, nazo sala ngamo ba auto-réflexion, namona nanu est-ce que makambo tozosala eza yango to eza yango te. Kozala hospitalier eza malamu, mais il faut koza pe na ba limite ya makambo mosusu. Biso na mboka na biso tolingaka mopaya koleka bato oyo tozala na bango banda kala. Ba exemple eza ebele oyo tokopesa. Bato ya misu mike po toloba kombo te, po YouTube pe biloko mosusu alingaka te. Bino mo boyebi bato ya misu mike oyo nazoloba eza banani? Bato ya Asie. Omona aye na mboka na bino bozolengela ye, me bango na mboka na bango babeta biso nde nyama. Me biso omwana na mboka na biso tozolengela ye, tozobenge ba boss kapo azala mwa mbongo. Donc tosala makambo na yebi te. Omona par exemple boza na quartier na bino na mama moko asala mikate, asala pe mikate ya kitoko. Eka bomona mutu wana misu mike ye pa se installer na quartier wana, ye pa komi kosala mikate. Ndenge kutu obwakisa mama wana komosomba kapa mopaya wana. Ndeko na nga, pwani tosala mambo ya bongo. Mopaya wana oyebi eloko nini na kotia na mikate na yango. Ata ndeko na biso pa kotia eloko, me oyo ya mopaya seme ndeko na atia eloko oyo ya mboka na bino. Volenso ekobeli so maladi ya mboka na bino. Me baketielo eloko ya mboka mopaya. Okebela maladi ya bato ya misu mike, oyeba oswanya yango na ndeni. Po nde tozala boye, kontina na kontina bazala na bamaladi na bango mpe babelaka. Nga na ndoyeba yango te, nayebeli yango na bapoto awa. Oyoka so maladi wana ezala mingi ya baafrikain. Na bien bon, to baafrikain mpe bazala na maladi na bango, bato kingani mpe bazala na maladi na bango. Ah bon, bosko imagine yo kelia biloko ya misu mike ekebe so maladi oyo ya bango kuna oswanya yango ndeni mpo biso toyebi yango te. Wana tozoki na vole nano mambo ya mboka. Omona banguna na biso babungisa biso ntango nyonso. Basali bino so basardino, so biloko nini na ba boîte de conserve. Batie pe made in mboka wana bino boyebi. Omona biso bozowela okesomba pa mutu wana bobwakisi bandeko na bino. Yao tolinga mpa makasi mpona nini? Bato yango tolinga makasi bayina biso nde liwa. Bayina biso kande mutu ayina liwa. Nde bato mosusu bayina biso. Oke na Angola, zai hens. Oke na Brazza, zai roi. Boma zai roi tika nyoka. Osala boye te. Bato yango biso tobomelaka banzoto so bayebi na biso, me bayina biso na bamboka na bango. Ezaka problème nini? Bapekisi olinga mopaya te, mais il faut mopaya asanti penza ki aza mopaya. Ndenge yo po santaka na bamboka bato mosusu. Yo na mboka nini, yo na mondo mobimba, mboka nini yo so kenda ozo santi à l'aise neti ozepa na bino. Moko te. Donc bafaire ata bazozwa bien, mais osanti kaka ozepa na yo te. Osanti kaka ozepa na bino te. Nde biso pe foto sala. Mopaya fa ba place na mopaya. Tokisi ko na volé ya kati ya bandako. Kandi na toko betela mo anecdote wana. Omoni wana na beti mpona bapapa bayoka pe na motema pasi. Po bango nde balelisa pe bamama makasi.
omona papa boyami mopaya moko mwana mwasi papa kasi amoni mwasi ya sika donc panique akomi kolengela ye akobimisa na barestaurant akobimisa na baboite eloko asala yango me mpe pa mwasi oyo abala yonga na bandano na bino bapapa boyoka no mpasi oyo biso mpe toyokaka omona banzolengela ye mwasi na oko tobwakisi voire même na bana kapo omoni mwasi moko asika oyo yebeli ni état d'âme tozoyoka masolo bashagi Sharufat bashagi wana baza ebele na mokili oyo bino bokende ozwaka bizwazwa ozwizwika bizwazwa boye oya komema mpe botutu na ndako siko anecdote onga na betela ye bino papa tomitia mpenza na place na bino mwasi no asali mpenza eloko ya bongo okoboma ye ata na poison te me bino bosalaka yango na bopete nyonso bozokumisa mpe ke mobali aza na droit akozwa ata 10 basi toboyi te ezwa na 10 basi mpo bino bokanisaka peut-être mpo nzambe aconsidera yango te ke eza impossible esalemaka nango me soki oza moto oyokisaka moninga mpasi na motema me nzambe akonta yango lisumu po lisumu eza teke mpo na loi moko ebimaki non acte nyonso okopose oyo ezokoze tort na prochain na yo eza lisumu po basi kombe bakufi mpo na makambo ya bombanda basi kombe bakufi okezwa mbanda na yo kuna na marke na yo eye koimplike mwasi na yo ake par exemple kosala kisi mpo alongola mwasi no na place wana ye aya koremplace abomeli yo mwasi ye aye wana abandi konyokolela bana mosusu kutu akobomela na bana yango mpe kutu eske wana eza vi nini nyonso alaka mpo na nini mpo ozwa neti nini mpo ye mwasi wana aza na nini ya spécial oyo mwasi no na ndako aza nango te oyo yayendika yango eza ya forme nini toyebi ke forme ya bato nyonso eza triangulaire oyo akozala spécial seke yaye mpe eza rectangulaire ou bien carré aza te aexista te bosweli oyo nini mpenza ezala grave kuna soki ya mwasi no ekoka mungwa te elakisa ye beti nde epa bato bayebi kekende bolakisa nde batiaka mungwa mpo ezala bien épicé kende batia mwa muscade ezala bien épicé sala bongo olukeluka mindondo oyo ekoya kodétruire vie na yo moko vie ya bana na yo koya voire même kobomisa motu na kati bandeko na to changer mpo baacte nyonso wana ata bino komona yango ke boza na droit tout ça mais pa nzambe azokonta yango lisumu mpo soki moto akufi na susi mpo na likambo wana nzambe akokonsidera yango te akokanga misu bakokonsidera yango lokwa lisumu mpe okosamba mokolo okufa à toute action il y a une réaction ça veut dire na acte nyonso ozosala soki eza ya malamu bapointe soki flèche ya bleu soki eza ya mabe batieli croix ya rouge okosamba na yango un jour pourquoi kosala yango soki boyambi mopaya botika ye azalaka na place ne ya mopaya eza nde moso oza na bana misala soki okotisi bango na nzoto nokomisi bango lokola bacamarade un jour akomanke yo respect donc fo na vie motu na moto atikalaka na place na ye même na société osalaka bato osalaka na bango baza bamaster na yo te bokutani kaka na mostala kozwaka vie privé na yo te ozokebetela bango mpo un jour bakomanke yo respect bakomanke mwasi no respect bakomanke bana no respect yango na vie nde baba chaque chose à sa place mosala eza mosala kuna bamaster no baza te bokokuta na master no bozala na ye boza bamaster oui bien sûr
mais bato okutaka na mosala baza bamaster no te, bazaka bacollègue ya mosala, masolo na bino esukaka na mosala. Vie privée na okokenda obeta kuna te. Il faut kozala na discrétion na vie. Oza na mwana mosala asukaka na limite makambo ya mosala. Kokotisa ye na nzoto no te ke bokoma obetana mpe beto beta 10 beta 5 bobetani bongo na mwana mosala, mais lobi aya osimbo mpe na libele, lobi kuna mpe bokomi zo nde nini respect baby. Toyeba kotiaka eloko na esika nango. Mopaya azalaka na balimite, kopesa mopaya botie na chambre na mopaya ebandi boni akokota na chambre na bino. Mundele ti atia chambre ya bavisiteur, toilette ya bavisiteur, mais eza important, eza nécessaire, surtout spirituellement. Moto aza mopaya bokoki te boutilisaka ne même chambre, même bainstallation sanitaire. Mundele ti atia yango eza na ntina mpo spirituellement. Yo koza teke dra oka yo olalelaki mopapa ya kolalelaka même dra azwi énergie na bino bosangisi ba énergie. Non, spirituellement eza bien te. Namoni video ozokende vers ba 16 minutes, namoni alobi ebele eoza malamu te. Nasuka po to continuer une prochaine fois. Ba exemple eza ebele toyebaka soki oza na mopaya il faut balimite ezalaka. Nde mpe biso toza na bamboka toza na balimite. Makambo bato mosusu basalaka na bamboka na biso, na bamboka bato mosusu ekosalema te. Banguna na biso kaka pambo baza na ngambu na biso, makambo bango basalaka na mboka na biso, yo Congolais soki esala yango kuna mpa na bongo babomi oti. Pourquoi biso nde totoleraka ya bato mosusu? Makambo wana donc ezolanda biso ntina bandako na biso, ntina bafamille na biso, totika tochange mpe kote wana. Nalobi te boyina bapaya, mais il faut mopaya atika na position na ye ya mopaya, komatise grade te. Po biso tomatisa bapaya grade asala effort moko te bomatisi ye grade. Est-ce ezala mpe bongo ata na kisoda yango mpo outaka caporal okoma colonel fufo osala mpe baeffort? Okomonaka mopaya moko aye oyo ebeli ni d'Adam ni d'Ève omatisi deja bagrade, akomi première dame na ndako no ebandi boni. Bamama fo bosukolaka bapapa ya bapaya makolo na citron. Totika makambo eza bien te. Yaoka na memela bino na pokwa lelo nazala na susi nasala bémission ya boye, mais bozo découragé nga mpo botalaka yango te. Bolingi kaka totiaka musique, nazweli bino solution na WhatsApp, nazotiela bino lien, nasi nakomi yango mpe na communauté. Bato mosusu mpe bayebaka te makambo ya communauté yango na kotiela bino mpe lien awa na save video oyo. Tala kuna na save na description ya video oklike lien oya kuna okoma followers. Voilà, na suki na nga wana nakoma na 20 minutes te po permettre na moto aza na Congo ayoka. Partageaka pe, partage pe, like pe, ekokute o nini? Ezaka kofina bouton moko ekute lo te. Pourquoi toi maboko makasi boye na partage na like ya koforce kaka? To changer. Bilo mosusu spirituellement nde ezobebisela biso mpe makambo mosusu. Kozanga oyeba eza pasi. Bon, à la prochaine kaka.